Mbote Kinshasa, mbote Congo Brazzaville, na yebi ki bozali ebele liboso ba poste télévision na bino pona kolanda Mag FM magazine mesana toujours kopesa bino basango na lokota ya Lingala tika ete kolonzambe mokela likolo na se nzambe ya mpungutulendo a continuer toujours kobatela kabino. Botika to fongola Mag FM ya poko lelo ko ebisa télé président fondateur ya fondation Malua oto ebi bisonya so papa Billy Malua Cléophas ayamba ki bongo délégation o eutaki na mboka ya Brésil pona koyeba lolenge kani bakoki ko travailler en partenariat pona fondation Malua bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Gelore Mouya. Délégation oyo bozali komona euti Brésil ekiti awa na République démocratique du Congo, particulièrement kokutana na président ya fondation Malua maître Malua Billy Cléophas. Awa na siège ya fondation Malua masolo na bango etambolaki kitoko na cadre ya kosele partenariat entre la fondation Malua pe gouvernement brésilien. Yango wana bomoni ba consultant oyo bakitaki bango moko batambolaki après avoir kosolola na président ya fondation Malua batambolaki na cadre ya visite na kati ya entrepôt ya fondation bamoni bango moko ndenge kaka balobaka batula mpaka bamona peleve fondation Malua ezali bongo structure internationale oyo atie tembe pe amoni yango. Tala mundele ye moko azali kotala badon oyo ya fondation pe asukaki awa te na kati ya entrepôt amataki lisusu na ba bureau ya fondation oyo ezwami esika moko na FM télévision atambolaki alobi ye pe asala journalisme esengeli apesela mwa masolo na plateau ya FM TV. Por vocês me receberem, né? O Brasil agradece. Je remercie beaucoup. Je vous dis vraiment merci beaucoup de l'avoir reçu. A Fundação Malua. A Fundação Malua me trouxe muitas expectativas de projetos inovadores. Né? A Fundação Malua, il a vraiment beaucoup aimé la fondation et avec les questions qu'il vient de poser, ça lui a donné d'autres idées pour venir appuyer la fondation. E as impressões que eu tenho da RDC são as melhores, apesar dos problemas. Les impressions concernant la RDC sont vraiment le meilleur. É país em desenvolvimento, no meu entendimento, ele está em crescimento, então... Selon son entendement, le pays est en train d'accroître. Tem muito para fazer e temos muito para ajudar. Il y a beaucoup à faire et étant International Management et Consulting et le CEO, elle a dit il y a moi aussi a beaucoup aidé la fondation. Simanae kopesa mwa maloba na FM télévision Mama Béatrice oyo ataki ko conduire délégation oyo akitaki pe akendaki ko continuer ba tâche na mususu. Ya boye bozui wapi soki na fondation Malua te. Fondation Malua en tout cas vanda na yo. Route ya Kimbanteke ezali na temo koma be population ya kote kuna baleli kaka na bakonzi balukela bango solution po bambula soki bandi kobeta bakozanga na nzela ya kokendela kamisala bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoch Mafuka. Commune ya Kimbanteke eza commune oyo ekenda sango ebimisa pe ba député ebele kasi ko banda Sainte-Thérèse po okoma kaka na cimetière ya Kimbanteke degré nzela ebeba nango na yebite to benga ngo nini mupanzi mususu kuna ba mama bakomisa na bango kutu wenze ya koteka bilamba tango bamonaki micro ya Mag FM bazangaki maloba te bakomunikaki boye nzela awa banda basundola nzela baye babwaki mabanga bakei elange bandi awa elange sili nzela esalamaka te biso pe bamama tozwi nzela ngo tokomisa ngo wenze tokomoteka na biso na kati ya prince tokomisa ngo wenze bo biso tosala nini bayaka basalaka nzela wana donc tokenda inani donc 8 ans oyo nzela baosala te toyokaka baosala nzela baosala te nayebi te siko ndembula eluke banda boye population ezobima basuka wapi na ngai na c'est vraiment basunga biso ba petit peuple net ba coopéra to ambongo to transport biso mo ezate to tamana na transport ba taxi ba mitoto tambula na ba charge na 3 heures na ba coopéra mona staki na maboko tamso ya mukongo na ba coopéra
to manda ko biso ka pendant 3 heures ka pour wala transport. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa awa obandi musala papa bwaka pena nuliso kote oyo po degré population ya kote oyo bazali konyokwama toyebi te soki bazalaka na province to na capitale po dossier ya nzela ya Kimbanzeke oyo ezokende mabe makasi. Population ya commune Ontele kuna na quartier Campem bazali konyokama makasi na likambo etali ya insécurité mopanzi wana bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Torres Atibu. Tozali na commune ya Ntele na quartier Talangai population ya kote bazali kobika na likambo etali ya insécurité balobi po omona poste moko ya la police eza vraiment pasi soki bakuluna babandi kobunda babandaka kobunda de 7h jusqu'à 22h okotika la pe komona ata policier moko te aya wana kasi soki babandi kobotola babotolaka batu biloko lokola kutu leta azalaka na ye na mboko yote kasi population ya mopanzi wana tango bamonaki kamera ya Mag FM kokita kuna bazangaki maloba te boyoka ndenge balobaki tozola la tetina moi kaka nde na zolo baboy na 10h awa bakuluna na ba machete ba ye nga na teka kamikate na mbisi yango na tokangi eza na ndaku mbongo batekaki bazwi mbongo nyonso bazwi bakimi nango kaka pona la police awa ezate. La police soki ezokoka makambo te batindela biso ata FARDC bazo makambo na maboko pe biso topema te soki buto ekoti tolalaka lisusu te tokomika na ba insomnie mitema kaka libanda bakokota wapi lelo bakoya wapi moye ezate message nazalaki nango yango wana ntuka bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso insécurité awa moye ezate awa tango bazo menacer batu surtout côté bakuluna bazo tala teke ote tokota nde na butu to na moi te donc bazo sala ata na moi bazo botola biloko ata na butu bazo kotela batu to ana mota kolobela biso awa te susiati pe awa pe ezate donc a peza to tozaloka na kati ya désert. Papa Bourgmestre tala nanu makambo ezali koleka kuna na commune na yo ya Ntele surtout na quartier Talangai ezali vraiment malamu te komona degré to ya insécurité ezo matamakasi mopanzi wana ezali vraiment malamu te yango biso awa na Mag FM tolobi kaka boluka nanu solution na likambo etali insécurité na commune ya Ntele pokuna batunde bavandaka noke baniama po tangu nyonso toyokaka kaka kolela ya bato ngai bayibinga nga baviolaki mwana na ngai eza malamu penza te dossier ya commune ya Ntele na quartier Talangai ezokende mabe makasi vraiment. Kuna na commissariat provincial ya district ya Tchangwe ezokambama na le colonel John Mbusa ebaki ko présenter bande komisatu oyo bamesana konyoko la population ya ngambo masina bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Rabi Fuka. Tozali na district ya Tchangu na quartier 7 na commune ya Njil na commissariat provincial oyo ezokambama na le colonel Mbusa Nzanzu John bakisela double vitesse ya Tigbo akangaki bana oyo bamesana konyoko la population ya commune ya Masina bakomaki na maboko ya colonel John kasi moko ya bana wana akatana na ye loboko kutu kasi soki asimbi machete ayokaka batu mawate tango bakomaki liboso ya colonel John tala ndenge babandaki kobeta misu lokola bandoki kasi baplenya na bango bazalaki wana tango bamonaki kamera ya Mag FM boyoka ndenge bakomunikaki biso tozana Masina ndeko tozo souffrir tebite tozana Rwanda bien na Congo eza na équipe bana ngo baza awa bazo sala mbulu moko ko botola ko zokisa nga ba botola nga bazokisa nga comme na pantalon mo na genou zate bazo nga deux téléphones na $700 bazimbo na nga 2,500,000 tangu toyena bango ana district mwana ndimi 2,500,000 2,500,000 toza aba plenye belé
toma ba moto ezokima bato baokima mpo nazali na moto eske nazali na baluka bo nakima li babendanga na saki oyo nazali nango na prince na kwei bapota mpe yango na kwei na se god ezali na mbongo makemba nautai kozwa 1,700,000 na kitunga biloko yakende kosomba basoso na bathomson na te kaka komona likambo ya boye eza pasi pe mawa komona bandeko mibali misatu oyo banyokoli commune mobimba ya Masina kasi papa mama yo muto ozalaka na mwana na yo ya kuluna s'il te plaît benda ye deja matoi po colonel John alobi ye aye na changu pona kozongisa kimia oyo population abungisa utakala kasi boyo kandenge le colonel Hélène alobaki liboso ya micro ya Mag FM biso toyaki mosala na chango po bato bazwa kimia tranquillité publique mais toyei koconstate ke taux ya criminalité ezalaki vraiment élevé na mabele na biso ya chango na yango mabele na biso ya chango mopanzi ya Masina ezoningana makasi kokata bato basaki bachenette batelefone koravire kobenda mutu perike likolo ya moto bato kokweya bazwa pasi omoni baza bato ya koyokelaka mawa te omoni okola elenge boye action oyo bakati mama osaki baravi biloko nyonso mama mo aza wana aza kolala so na tino siko aza na pota mopende na nyonso ya lisheti ye ozali wana kobengisi komona mama wana ana pota mususu na mukongo ya machete kapo bakata ye saki na ye bakenda biloko nyonso yo muto mesana kikuluna colonel John bakisela ye double vitesse ya turbo alobi soki okolemba te kosala mosala na yo wana ye pe akolemba te kokangaka bino ndeti boye baninga na bino komata na mutuka ndenge bazali komata boye destination pe crime po kuna nde eza esika oyo ebongisami mpona bango kimia ebandi deja kokota yango biso awa na Mag FM tolobi kaka longonia na yo papa musala nde liboso po epa na yo changu na biso ezozonga ndenge ezalaki na kimia nango ya kitoko eyokani route ya mokali ezali na te moko mabe kasi population ya koto kuna baleli kaka na bakonzi baluka mpe moyen ya kokundela bango libulu wana bozwa badetail nango liboso ya kamera ya Rabi Fuka. Tozali na commune ya Kimbantseke na quartier mokali bondimelanga libulu oyo bozali komona ezonyokola la population ebimaka mopanzi oyo kasi selon information tozwi sur le terrain bango moko pe bakonzi balekaka na bango kaka boye kasi bazwaka na bango solution te. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa papa Daniel Bumba population ya mokali balobi otalela bango nanu likambo ya libulu oyo kasi tango batiaki bango mikro baloba ndenge balandaki bakameramen na babanga bondimelanga ezalaki pasi pe mawa po balobi balembana bango deja kofilme po bakonzi bazwelaka bango kutu solution te kasi yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bolukela bandeko oyo nanu solution po karate bamvula elingi ebanda po awa kaka mvula moko ya liboso okobosa na route mokali oyo burgumestre ya commune ya Kimbantseke papa bana na ye ya mokali baza vraiment na pasi ya kosakana te dossier ya nzela oyo ezokende vraiment mabe makasi kitoko te koma kololo pango na prima ngondo ya pamba epa président Ziko Mukanga oza mobimba bozo ba detail nango na elema oyo. Toujours déterminé pour accompagner chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na vision na ye ya développement ya République démocratique du Congo. Président Ziko Mukanga Makile Lumumba akitaki awa na commune ya Maluku pour na ouverture ya quartier Mukanga 2 awa précisément na Menkaou na cadre kaka ya opération Koma Kololo Pango. Sose na ye président Ziko Mukanga ezalaka congolais nyonso partout azali alongwa na via kofutela azala na oyo ya ye lopango tina yango te
opération Komakolo Lopango ekiti na commune Maluku pona yo congolais. Lopango ezali koteka na $1,500 ya pamba, lopango ya 20 sur 20, opesi $500 na yo lokola avance. Oyo etikali okofuta yango malembe botala bino moko ndenge ya kitaki na batracteur awa pona kofongola banzela ya quartier Mukanga 2 koaplanir nzela kitoko na supervision na ye moko ziko Mukanga akolo Congo. Ndenge bozali komona ezali na ngondo tote mwana ya Congo koko makolo lopango ekomi muke grâce ya président ziko Mukanga. Surtout awa na quartier Mukanga 2 avec paysage ya kitoko boye na cadre na yango mwana yakini fungola matoyi yoka ziko Mukanga azali ko organiser le 15 août oyo mobange na visite ya quartier Mukanga 2 pona kolakisa bino mapango kozanga te mwana yakini kozanga te memaka $500 na yo lokola avance zala na yango na poche ozala parmi ba première personne oyo bakozwa mapango na bango. Na même occasion ziko Mukanga kolo Congo makile ya Lumumba alobi tirage au sort ekosalema pe 3 parcelles ya ofele ekopesama na ba oyo bako gagner na tirage yango. Pona ko participer na tirage au sort ezali simple. Les cas na bureau na avenue Victoire numéro 42 quartier Kaouka na commune ya Kalamu na deuxième niveau ya galerie Efra au komisa Kombo ezali ya ofele. Botana banzete ndenge ezali na mulongo banzete ezali partout, c'est-à-dire eza biloko moko kosala ebele oyo bino bako comprendre te mais na lobi ete bana nyonso ya quartier Mukanga bakinois bato nyonso balingi président siko boyeba ete Komakolo Lopango ekwei siko na Maluku tolobaki malamu ete le 15 ya mois d'août, c'est-à-dire le 15 ya 8e mois nde tozali kosala mama na événement visite ya munene kozala awa ba autorité nyonso gouverneur bourgmestre ya Maluku bato nyonso bakoya awa tolobi ete visite ya quartier Mukanga 2 ekozala le 15 bandeko nyonso balingi baya transport ekozala ofele kolongwa quartier 3 na Masina na croisement ya avenue Congo na boulevard Lumumba tokotia ba bis ekozala ebele plus de 40 bis ekomema bato pona basala visite le 15. Na Kinshasa ba bureau ya ziko Mukanga déjà eyebana sans oublier l'adresse mère, l'adresse principale avenue Victoire numéro 42 na deuxième niveau ya galerie Efra quartier Kaouka commune ya Kalamu. Bonwe lisabo ya ebele le 15 août oyo mobange événement. Population ya commune Ontele kuna na quartier Manenga bazali konyo kwa mawakasi na likambo etali mai na courant bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoke Mafuka. Tozali na commune ya Ntele na quartier Manenga degré population ya côté oyo bazali kolela makasi na likambo etali mai na courant balobi bayebaka te soki bakonzi babwakisa bango to pe quartier na bango ekoma zone rouge po soki otali mai bazomela ekopesa yo pasi na mawa. Balobi eza na député moko kutu ayokela bango mawa asalela bango mwa encadrement pona kotokelaka mai mais eza toujours na état moko ya mabe. Kasi tango bamonaki kamera ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango bazangaki maloba te balobaki boye kamba kurana ya mai tozwaka mai o ezo kule ya mai ya njili to mai ya mabulu mais ezali ke mai forage to pompe ezalaka kala mais ekufa biso awa to ana difficulté kaka ya mai na ya courant soki possibilité okozala bokotela biso ba pompi to lumière tozana molili vraiment na mbuka na biso boye toselaka mingi ba torche ba o baza ba panneau ba kotia ba ampoule na bango na ndako papa toka likuta na bete likamba mai to ana difficulté moi source moko so tali source to mela mai oyoka na mawa
moi député moranda oya député ngo na matanti ayoki na biso masala biso ka moi dali moya mukie mais mbula so beti na mai ouais baleka izo leka na mai ya banie na mai ya susu to melaka nyonso esangani atropel kutana betu wana posa kura to zap ateka ya crédit wana to zaka na posa kura pene kota na mboko po so tadi bien banda kumefuta mabadimi suku rekoti to futa bokoma na combien likambo ya boye ezali kopesa pasi pe mawa bakonzi ya régie des eaux na bakonzi ya SNEL botala nanu likambo ya bandeko baza kote oyo po bazobika vraiment na pasi ndeti kaka bato bazalaka na bisika bikauki nzoka nde baza na bango kaka awa na ville province de Kinshasa. Yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bobwaka pe nanu liso kote oyo po dossier ya mai na courant ya quartier Manenga ezokende mabe makasi makambo ya boye kitoko te. Fulumoko ya monene sami kuna na prince ya Kimbanteke pe citation nango ekomi konyoko la population bozo ba détail nango liboso ya kamera ya Enoke Mafuka. Toyebi te soki ekoma nango momesano na likambo oyo etali salite awa na ville province de Kinshasa. Tozali na commune ya Kimbanteke na prince oyo ekenda ti cimetière. Degré bato ba komisa na bango yango prince esika ya kobwaka kande matiti na bango. Tango population oyo evanda kandinga ndinga ya kote wana ba mona ki micro ya Mag FM bazanga ki maloba te. Oza lupanga chef Kutime Fumungando. Tombo lamkaka na tongo bomoni fulu oyo. Ta aba oteka biloko olia. Typhoïde, amalade comme bébé ndabe bangungi tolala sute. Prince nzele beba tokenda makolo tiboyi. Poto zo transfert parce que pour les kaka a on a solo au kokate. Tozo souffrir na Kimbanteka to ebite so pesa ngo mukongo. Zela ezala ko beba moyete. Leti fulu oyo. Donc souci na ngama na ngo fulu oyo elongwa. Donc elo sabiso bien te bangunge pai. Donc mamalade belé kaka to zo kaka. J'espère qu'avec le nouveau gouverneur, il y a ville province de Kinshasa, M. Daniel Bumba, tu as vu que à disposition pour tout mes campés qu'on a ba poubelle pour permettre biso ceux qui na bisika na biso to tila ba mate tondi ma musu to ya ko se retrouver to bois karango na ba poubelle wana usinga biso pena makasi. Population ya kote oyo baleli kaka na bakonzi ya mboka batalela bango likambo oyo etali fulu oyo po kote oyo ntudi na ntudi. Likambo etali embouteillage a na ville province de Kinshasa to ebite soki ezalaka koloka to koya ba chauffeur bozo ba détail nango na elema oyo. Mikolo oyo bakinois bazali konyokwa makasi na oyo etali problème ya embouteillage na ba commune tout ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Problème ya embouteillage ezali ko se manifester makasi bakinois bazali kolela pe bazali komituna nini yango ezali ko créer embouteillage kote misusu to mituni est-ce que ezali suite ya kobeba ya banzela tope ezali suite ya kozanga banzela yango ezali ko créer problème oyo. Embouteillage ezali kokomisa transport pasi pe ezali komatisa coût ya transport po ba chauffeur mingi ba komi na système ya demi-terrain. Ba kinois bazali kolela makasi po vie sociale yango ezali nango pe malonga te, ba salaire ezali ya malonga te, transport komata ezali konyokola bango na ba revenu oyo bazwaka ya mukie bazali kosenga na ba autorité ba trouver bango solution. Route oyo memaka bandeko kino na ngomba ya mangengenge pona losambo kasi soki otali eta nango ezali mabe babengaka ngo route matata ponyo bozwa ba détail nango liboso ya kamera ya Torres Atibu. Zela oyo bozali komona babengaka ngo route matata ponyo ezwami na commune ya Ntele kasi soki tokomi na série en vula bondi melanga boko bosa na route matata ponyo yo boko benga ngo route ngidinga po degré ekomaka na pasi pe mawa
population ya kote oyo degré bazali ko souffrir na likambo etali nzela oyo c'est lobe information tozwi sur le terrain route oyo ememaka bato ti na ngomba ya mangengenge mpo na kosambela kasi soki otali route yango ndenge ekomaka eza pasi pe mawa population ya mopanzi oyo tango bamonaki kamera ya Mag FM bazangaki maloba te boyoka ndenge balobaki likambo eteli nzela tozovileka na bamoto moto banda awa ti nga naza likolo kuna nazoki possibilité ya kosomba na sete nasomba likolo me banda prince ti kuna moto eza 7000 aller retour eza 14000 donc nazo souffrir makasi papa toana prince munene nde mona biso toana mama na prince elo nini ezangi mpo basalela biso nde basala na terre jaune elo nini ezangi mpo basalela biso nde basala na BAT na kampe mamba azela nini ebela nzela oyo toko mafuta moto 1500 yo mona ngo wapi mutu pake ndo tiko na ndako kura afuta moto 3000. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa papa Daniel Bumba soki bolanse ata opération ya kosala prince mopanzi oyo ekosunga population oyo ebimaka kote oyo kasi bobosana te route oyo kombo nango Matata Ponyo kasi ye moko kutu abeta yango kara oyo wapi na ndenge moko ya kosakana te kasi population basengi kaka bozwa nanu solution po na likambo ya route Matata Ponyo oyo po kalate awa bamvula elingi ezonga soki kaka mvula ezongi degré population ya mopanzi oyo bakonyo kwa masusu ekozala vraiment kitoko te yango kaka biso na Mag FM tobeti kaka sete po toyebi deja slogan ya ne eza Kinshasa ezobonga bobongisa pe nanu route Matata Ponyo oyo eyokani. Tokomi na suka ya présentation ya Mag FM ya mokona lelo topesa matondo mingi na équipe technique pe équipe rédactionnelle mobimba soki na bimaki kitoko na bandako na bino bopesa matondo mingi na mwana mboka Junior Santos wazaki bongo sima ya kamera soki na bwaki ete ndako nanga eko continuer toujours kolala nzala yende nani maître Malua Bili Cléophas bakisele muntu di bantu papa social papa gu ngai na bino tokutani mokolo ya sima soki kolo yesu azongite tika kimia ya mokonzi nzambe egumela o mabota na bino.